Nathalie chaîne on aime pandi boy na moni boy oh azana bilamba te OK na bi oh yesko boy ndeni maman bi arabe sans explication mon robot yesko angi abanda ko lata bilamba Nathalie be fi wana yepe mutakala oh c'est me ka ngo mutakala ma na nzoto pena bien bato ba este wana kuna aba genre ba jara bongo abna kitoko pena bato na bino album shikuna nzoto pena bien produit fini kuna sko na moni pe mutakala yoka na moni pe mutakala mais chauffeur azaki na bilamba du coup ngamoko pe vite nego mitala boye vite na vite nga fina za mutakala ba joba ndoloka toni okende na CPS ko na fille wana azoko na moni ki bien siko na comprendre siko ki chauffeur on est okendele nebo asu sa fille on dit chauffeur au pe na boule ya fille d'ailleurs maintenant na vie na yo kozana batumoko bazo memayo distraction débat les biens de la terre les femmes tu es attiré par les sexes voilà pourquoi alors na vie Dieu la Bible dit hein surtout les amis musulmans faut d'abord vexer ba vexer zali Job soki botangi Job na bato bazolanda biso Job ba ibna ba mon Job pombe zali pombe ça ne vexer baba na wapi la Bible dit Job ba banda ko ma wapi asukse wapi boro ibu kanante munike pour eliki makasi et puis na lobby na lali na oti ndoto moko na mati car bon ya batati ko domataka ba ketch wana du coup to komi na 24 to komi na 24 ba côté ani ya peut-être la cinquantenaire wana voilà to qu'est-ce que le rôle rond-point à Molar et Anine Molar station Molar station Molar to ko mawana siko to ya ngai fi moko chauffeur na client mususu yo pe client na pe client mais que koka moi chauffeur avec liboso client mususu ya moi c'est liboso ko to ya mobali azé mpanzi c'est wakara ngwa butu pe za rama compliqué donc chauffeur là on a katikati chauffeur na katikati kasi na zepso ndenge ndo tongo ke donc configuration ndo tongo ndenge zali kara butu de ya kara butu ka ndenge zala donc ngana vani na sima siko liboso chauffeur azana katikati mopanzi boy fi moko cliente puis mopanzi boy jeune moi da modèle à 40 ans le roi chauffeur a fait na katikati voilà ngasko en fait mon roi moteur va définir wana est-ce que configuration nango ce que ya butu ya loko ba luki siko siko mutuka na e ko ko mutuka ndoto siko to kende wala we kokotie baluka siko to kende na tem si mo elongi mukebo na moni jeune dans koto ni mutakala te la bete wando te papa na bete wando to yo kana no na sisite na sisite papa no na sisite ngai papa tokende so mutuka déjà na yo tokende voilà toke malembe chauffeur na yo il faut na yoka sikoyo na bien non ils motalanga en réalité ndoto solo vraiment papa côté intéressant voilà. côté bilambelo sikoyo Nathalie chaîne on aime pandi boy na moni boy azana bilamba te OK na bi yesko boy ndeni maman bi arabe sans explication mon boy yesko angi abanda ko lata bilamba Nathalie be fi wana yepe mutakala c'est me ka ngo
mutakala na nzoto pena bien bato ba este wana kuna aba genre ba jaka bongo na kitoko pena bato na bino Lubumbashi kuna nzoto pena bien produit fini kuna sko na moni pe mutakala yoka na moni pe mutakala mais chauffeur azaki na bilamba du coup nga moko pe vite nako mitala boye nga pe naza mutakala bajoba ndoluka yoka na devisa yo siko na mitala siko nga pe na mutakala on a dit oh ba facheni yo maman na bilamba na ndi kolata c'est-à-dire yalo ko pantalon kitaki non na ndi kolata to ndi okende na sepes ko na fille wana azo ko na moni ki bien siko na comprendre siko ki chauffeur on est okendele ne bo aso sa fille on dit chauffeur au pe la boule ya fille d'ailleurs il faut sauter premier la bêtise que le wana donc c'est le premier chauffeur wana amotala miss moko boye on dit sepelité ablomo bongo fille yango le to no so na bon vandi wapi blo na no nga vali kotanga lema ablomo bi bino ngalema kuna côté embouteillage ça la fond bien oui voilà biso neto ça la embouteillage biso ne usine embouteillage waka na ndoto ça ndoto na côté mo ekoti mo ba blague mo ki tente na kati wana mais sinon mo c'est kaka sinon biso neto ça la embouteillage bien donc no embouteillage la fort to pese ne numéro to okuta na fille yango to okuta na fille yango kana ndoto bolongo kana ndoto wana kaka bokoti on a rendez-vous avantage à notre avantage donc mambo qui est rapide mambo qui est rapide to okuta na fille yango azena chaînette moko azu chaînette wana chaînette vous avez bien azu chaînette wana apesinga ngo tant apesinga chaînette wana tondo so wana ye et comment au niveau mon bondie kaka on est moi j'ai ma bisou ba na blo mo bongo mère mo boye aiko ya wana après bouf bolamuki na ko sutuka c'est très facile ok c'est bon j'ai déjà tous les éléments mais chaînette wana siko na zo batel ko en décembre bla c'est mbongo na ko comprendre chaînette sur l'autre côté mususu pe zali merci côté mususu zali neti tote côté nini ya bien précieux ya tiraka na vie voilà donc déjà chaînette yo si on est tote est-ce que le roi va 24 ans non c'est pas où t'as gagné nité ouais hôpital nité 50 morgue 51 on a expliqué Zela va expliquer alors na vie Dieu la Bible dit surtout les amis musulmans faut d'abord pas vexer ba vexer zali Job soki botangi Job na bato bazolanda biso Job ba ibna ba mon Job bon mais zali bon mais ça ne vexer baba na wapi la Bible dit Job ba banda ko ma wapi asukse wapi Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Amen frère. Je peux te poser une question. Oui. Entre qui rêvait? Ngai. C'est Ezalaki yo. Maintenant, c'est lui qui voyait dans le haut abanda comme on ndoto au déroulement ndoto ezagna. Kangai kaka. Yangona na ebisio que l'homme a trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Celui qui rêve, ce n'est pas le corps, ni moins l'âme, mais c'est l'esprit qui observe l'âme en train de faire le mouvement. Donc, dans ton rêve que tu es en train d'expliquer, je retiens trois choses très importantes. Un, les véhicules, ceux qui ont l'ali, au loti, aux anamutuka, les autres tambola, c'est-à-dire les avis, il y a tous les jours. Ceux qui écoutent, c'est-à-dire vie, il y a bloqué. Donc, la marche, non? Donc, la vie, c'est comme une course. Sur la terre, on est en train de se déplacer jusqu'à. Donc, la vie, mutuka wana wane komona wana. Izalaki nde vie na yo obimba. Maintenant, na vie na yo, kozana batumoko, bazo memayo distraction. Débat, les biens de la terre, les femmes, tu es attiré par les sexes. Voilà pourquoi je venais alors la nudité l'analyse non peut à la fin je vais t'expliquer une chose. À la fin je vais t'expliquer. Vas-y mon frère. Je pense que vous savez la nudité ce que lali au loti qui est dans la bilambati c'est la honte parce que personne ne peut quitter Kotambola la nudité. Mais la vie il faut ça là soit Dieu t'avertit parce que toi là tu pouvais rêver autre
chose. Oui. Mais la tama sanga. Ah, je Pourquoi comprends. tu as Donc, ça veut dire couronne, on est la zemi. De la manière dont quand on t'explique un rêve, c'est-à-dire la personne qui a rêvé a déjà 50% à interprétation. Ouais. Ce qui va expliquer yo muto akosi na intérêt akosi. Mais ce qui est solo yo mogo déjà na kati wana yo kama conviction mogo bo. Donc tu es attiré par le sexe, la nudité qui peut t'amener à la honte. Faites attention. Alors chauffeur wana banane otambola kana bango parce que les véhicules marchent. Entourage na yo za banane papa. Entourage nanga babora boye frère entourage nanga na ba marié. OK. Entourage nanga na ba marié. Ming pena na ba marié, sur na ba moté na ba tata o baleson nini papa baleson yo entourage nanga te o na ngai Na wanga moni les sons na retenir na rêve na yo c'est que bobanda ko kene place boyebité penga na mataki non en fait exacte que yoka exacte que to bandai na bango destination moko na place to place moko non exacte ngai nde na mataki na kuti bango yango wana na ebisio awake na vie yeba place ozokinde environnement na yo tambla na bana année 2025 hier okubandaka otoke de te Yoka. Je laisse l'apôtre mon prier pour la selon eux Déjà, Fiona Zamosina, véhicule. la femme de nuit. Alors, véhicule. Ndenge frère en Christ à l'oba qui Oui, évangéliste. Évangéliste à l'obi. Et ça marche. D'accord? Et ça marche là. Nudité. Et ça position initiale là. C'est-à-dire des baboté là yo. On va prendre position initiale là. Faut bien que molimo ya nudité. to bota makala La honte. to bota makala bilamba te ajoza nango déjà zolala zolota. Sikoyo Zarata bilamba. na yebite Mais donc Dieu t'a ouvert les yeux pour comprendre que ndenge otambola ka boyo za limosika penako. Zela pas. Faut l'attaquer. Sikoyo. Jangenda. Sikoyo, le chauffeur Aza Batoyo balingi évolution na hote. chauffeur Bango nyonso te koza ba chauffeur mda tene bilamba bango ya zana bilamba. atene bilamba Zela s'il vous plaît. Na lobby na silisa. Na bibo véhicule eza marche na yo. D'accord? Nudité eza position initiale na yo, c'est-à-dire ndengo botela mais botama mutakala, n'est-ce pas? D'accord. Alors okotambola pe mutakala. Chauffeur faut na zamba atala ki on a un moko dedin asepela ki na oteta ngobande ko linga fi wana à la fin de compte fi wana nde mutaye ko pesa yo médaille chaînette, n'est-ce pas? oui d'accord. Apesa ki yo de olola ki yango ta pesa nga ngo me wana te d'accord. ale na ngo po yo de alors awa fa wana femme de nuit alors ko benga eza boy pour nanga na ko trouver que la voiture ezali marche na yo oyo ezo kotisa en 2025 d'accord ezo senga yo et bokastai ozonga na position na yo initiale. Cela veut dire tambola te sans bilamba te. Cela veut dire quoi? Au botama na pureté. D'accord? Faut zonga pur. D'accord? Mais pour ozonga na état initial na yo, ça dit tambola na bosembo, pozonga bongo. Et on a facilité parce que tu auras des gens au babanota la yo ba olinga bazonga so na nzela no ya mapi. Mais soki au kwei na insistance na bango so boza faible devant bango, tu n'auras pas chez les no ya courant. D'accord? Donc il faut vous la focaliser, focus na oyo lingi. C'est-à-dire, voilà pour ça moi c'est. Mais Joe Mambo, ils ont intercalé. Toi, tu n'es pas là. Toi, ton objectif, c'est avoir cette fille où il y a un peu ça chez les la couronne.
Pour que tu 2025 n'a bien, il faut d'abord revenir à ton état initial et puis aux à la focaliser les locaux en 2025 au télémélange. Mais surtout, on a besoin de télémélange. C'est quoi le mot qu'on a? Le détail, le détail, par rapport à Couronne. Au centre les pour na Zongo na 2025. Faut tirer la mutakala. Non, pas au tirer mutakala. Pas au non, on a dit non ni bien té. On a dit non ni bien té. Non, n'y a pas de détail bien. Par rapport il y a et nous on a besoin aux en 2025. Vous comprenez? Perturbation ce que y est pour qu'on soit ngoté. Oh, déjà dans d'autres bala qui si on déjà parce que nini. Ba pesi on. Yoba bala ki singa déjà. Bala ki singa déjà. Bala ki singa déjà. Tu ba pesi ngo déjà. Vous comprenez? Base yango. Ici. Tous en 2025, 2025 à la minute déjà. Tu continue déjà. Donc ba o bazolanda biso na pesi bango ba bonne année belé. Avant to bonne la yacht. Avant to bonne pour na to binga na mili mo ko tambola ga mutakala oyo. Ali mo. Ngape na o. Ah ngala. Yo za bandoki.